Et voilà, vous êtes dans l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu sur Libanga TV. Merci pour vos soutiens, pour vos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Super salutations à vous, ladies and gentlemen. Welcome. Merci parce que moi Betty Masengu, je suis là pour vous faire un bon travail dans le Seigneur, toujours un travail vraiment des titans. Et déjà 2020, c'est vraiment une année de bénédiction pour nous, une année vraiment de prospérité, une année de longévité, pourquoi pas de bonne santé, une année vraiment d'élévation pour tous mes fans. En tout cas, je vous aime beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne vraiment plein de bonnes choses, et merci à la réalisation de l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à celle qu'on appelle la joie Amado Pichouna, l'hymne national. Salutations à vous, salutations à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. En tout cas, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, je reçois le révérend évangéliste Gauthier Bokeka. Ça fait vraiment un bail, mais aujourd'hui il est là, il va répondre à toutes nos questions. Et juste pour na bana nanzambe nyonso bolingaka intervention évangéliste Gauthier Bokeka na ba différentes émissions na biso, et ben azali quitté, mais aujourd'hui azali, et surtout ceux qui bomoni moi disparition na eza juste pe ba prière, et puis na ndenge a sungaka vraiment peuple de Dieu, même bino ba oboza na Europe, na Amérique, na Asie, en tout cas partout, bobengaka na ba numéro na yo ya pesaka na ba prière boyebi très bien. Mais l'homme de Dieu est là pour que nous puissions essayer un peu de parler d'un sujet très important. Makambo etali musala na Nzambe, comment eza kotambola na mboka na biso Congo, comment les hommes de Dieu se comportent, et surtout l'homme de Dieu aussi a un message na Mokonzamboka, si je peux le dire ainsi, à notre président de la République. Et voilà, je ne vais pas trop parler parce que je suis déjà avec le révérend évangéliste Gauthier Bokeka, à qui je dis bonjour, bonne année évangéliste. Oui, bonjour maman Betty. Merci vraiment. Naba bonne année na yo souhaité ngai. Et pourquoi pas nga pena souhaité bandeko nyonso bazolanda biso. Na souhaité yo pe place ozali bonne année na kombo Yesu parce que la fête continue toujours. Voilà, en tout cas, évangéliste Gauthier Bokeka, boni d'abord santé, musala nzambe zota ndenge nini, et puis déjà to bandaki ba émission année 2019 ozaki déjà koloba fo ko luka place pour l'église. C'est comment place déjà mon année, parce que toi déjà en 2020 année à Sika nebi que adresse pe à Sika église et mon année pour na banana nzambe Holanda biso. Oui, maman Betty, toza 2020 oyo année oyo na surnommé ango année de la part de Dieu. Oui. Donc si dans le but par ya Nzambe, c'est que par ya batu pe ezali. Parce que batu ba bénéficiera dans sima Nzambe to pe na nzela ya Nzambe. Oui. Donc entre apparition na ngai na disparition na ngai eza toujours pour l'intérêt ya bandeko bazolanda ngai bana Nzambe. Apparition na ngai eza pour na komemela bango message ya Nzambe, et disparition na ngai eza pour na kolukela bango Nzambe. Voilà. Donc a nini disparition ya ki mwa mukie za ki contenu toujours ya musala ya Nzambe ko bongisa ndenge otiko ba makambo ya place ya église. Donc d'ici là adresse vous a déjà annoncé pour na bana ya Nzambe, musala ya Nzambe vraiment et salama comme il faut plus qu'auparavant na 2020, parce que 2020 oyo il faut tout dénoncer lisusu makasi, tout dénoncer makasi. Et on a bien qui n'est déjà dans l'équipe na télévision boye bat banga. Vraiment. Votre bilan est comment? Est positif, négatif? Bilan est toujours positif, parce que na bateli Nzambe jusqu'à présent nazo batela Nzambe. Ce qui na batela Nzambe te wana bilenge za la négative, mais lokola Nzambe azali na sali musala, et non seulement en 2019 mais na bané nyonso na bani makambo Nzambe, je garde toujours le Seigneur, pe na tambola toujours na ba trace ya ba directive na ye. C'est pourquoi bilan eza malamu.
En tout cas, bilan est malamu. Je pense il faut faire un bilan. Comment 2019 au Tambola qui est-ce que au Tambola qui bien, au Tambola qui m'a bé, ce que au Tambola qui bien il faut toujours quand tu le baka. Quand tu tombes, il faut toujours côté les quoi, donc donc et puis tu demandes pardon à Dieu afin que 2020 ils a année moko de bonnes choses, ils a année vraiment il y a ma porte ouverte, hein, donc ils a la année moko vraiment il y a malamu vraiment pour nabiso, donc c'est un peu ça. Mutu face à la projet nae yo au banaki 2019 aussi ici sans projet 2020 et bandit aussi là sans projet. Non, il faut faire un projet oyebi que année boy nzambe face à l'elanga likambo boy, c'est un peu ça. Évangéliste côté bokeka bana nzambe bolanda biso na ebité lelo tout ça, bien que toi en mois de janvier la fête continue, on a dit ce qu'on vient pas, mais tozo remarqué plus basali na nzambe ebele so balobi likambu, c'est difficile pour komana eko kisama na ba vie ya bana na nzambe. Je sais pas, est-ce que ezalaka sentiment to ezalaka mosala na nzamba lobi pokaka ba pesa mbongo les arake na na seme na sele maloba wana après ezoko kisama te. To mona mingi 2019 okende poto 2019 esili mutake poto te, okobala esili mutabali te, okobota esili mutaboti te. Tokoti sous 2020, je sais pas pourquoi. Ok, Mama Betty na condamné basali ya nzambe te. Maintenant lingana lo baboye. Na livre ya Ézéchiel, oui. Nzamba azopesa Ézéchiel ordre ya kokende ko annoncer Israël, côté à Israël ko enseigner. Et lo moko na retenaki Nzamba ebisi Ézéchiel alobi kende bayoka te kende. Donc problème ezali kezana basali ya nzambe mususu baza ko déclarer bonheur changement na vie ya bana nzambe, mais réseau ezali mitema to pe ba manière oyo bango moko bana nzambe baza ko agir mususu ezopekisa bango babika bolamu ya nzambe. Mususu pe to biteka ka bana nzambe wana ki baza ba manière ya mabe parce que nini différence ezanga raté, eza pe mususu basali ya nzambe mususu baza ba sentimentaliste. Oui. Donc alingi à faire découvrir qui est. Voilà. Que moi aussi je suis à la page. Or maramwanzambe tambola rabongote. C'est pourquoi moi na bana loba que dans 2 ans au moins na boé 2 ans déjà eleka. 2 ans ngopé ko kinza ba pata ndoto morote, ata sin morote. Or eloko eza confirmé par Dieu. Même si que parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà. Okolo bana mwana nzambe ke nzamba opambolo na 2019 otope ako visiter eloko mona 2019. 2019 esili eloko morote ekokisami. Mais il faut ne fils que ata indice ya voix nzambe eloba. Mais au monde bande comme sous-soana, même pas indice ya voix nzambe. Donc tu dois comprendre simplement que Isaki nzambe était. Voilà. Donc pas ça il y a sentiment bazali pe ba fidèle ya matoyi mangongi pe bazali. Voilà. En tout cas, je pense Roi Prince Nakata à London, à comprendre vraiment entretien nabiso. Ah, to PC vraiment ba salutation Roi Prince au Pazamoko ya émission News de Kin avec moi Betty Masengu, la joie Amad Pichuna Nakata Londres, Nakata ya Paris na France, ya zara na France wana on a le barabas oignon soit qui la joie Amad Pichuna Nakata Paris na France. De gros bisous à vous ma belle. Mais ils ont les locaux moko évangéliste Gauthier Bokeka quand de tozo lo ba masolo ya musala na bino ya ba serviteur de Dieu lelo ndenge mingi ya bana na nzambe baza libana ya mboka ba comment considérer bino, permettez-moi les termes, basa na nzambe mingi ya Congo baza ba escroc baza ba aventurier, je sais pas eza pona lokoso ya mbongo to ezaka nini parce que ngana on so ba appel belé hein, ya ba presque ba serviteur mususu na sala ba émission au lelo ba escroquer hein, permettre vraiment terme on a évangéliste Gauthier Bokeka batu o baza na poto mbongo, je sais pas pour abonder la pona yo sorti likambu na moko boy, il faut envoyer d'abord $500 faut na kota retraite na louer salle na abonder la pona likambu na yo, mais na fin de compte solution monanité. Bon, Mama Betty, na sepela mingi koleka na émission na yo parce que on a ba question moko ya bien parce que en dehors ya cause la journaliste ozo contribuer pe na société na part ya bana nzambe babika.
Voilà. Donc on a bisayo boye escroquerie ya évangile ezaka na kati ya Congo te. Escroquerie ya évangile eza na ba nation nyonso. Mais lokola Congo eza région na biso ya ngonde eyebani ke biso na Congo escroquerie ezali. Alors soko kena ba mboka msuloka ba Guinée ba nini kuna be ba kobeta libanda ya mboka ya Guinée contenu ya escroquerie ya Guinée. Voilà. Donc mais biso mingi babi basana nza bakoma bata na sima Bible, hein? Bible en main karabo. Sima Bible. Yango mama na ebisio soki ya Congo bazo bata na sima ya Bible o baza ba escroc. Ya ba mboka mususu pe ya nation mususu ba bata pe na sima ya Bible. Oui. Donc eloko ezo sala basali ya Nzambe boye eza parce que bazo yeba nde mission Nzamba pesi bango te. Voilà. Bazo maîtriser Christ bien te. Surtout ça. Donc bana posa alukande succès ayeba na mingi na mokili. Atika ba empreinte ba immeuble a changé mi tout kala taka bien parfumé donc basi par-ci par-là aleka boye mwasi na église soki combien na mboka boye mwasi donc succès wana bazo lukila yeste ba mi lukila nde ya bango c'est pour ça mona ezo mema ba biloko moya bongo pour que asambela pona yo il faut pesa mbongo akutana na yo ba église msuna Kinshasa na yebi ba senga $100. Voilà. Ba benga ngo na bosani kombo ba benga ngo ekimi ngai. Consultation prophétique. Consultation prophétique. Voilà. Donc droit d'entrée na bureau ya prophète ou ya pasteur $100. Bon ce comme bola o azana ngote c'est qu'il y a un droit à lobby côté. Voilà. Donc pour nous lobaki basali ya Nzambe ba osala musala en fonction pour sauver peuple de Dieu te pour na ko kota na vision ya Christ. Mais bazo sala musala Nzambe pour na boulot na bango. Donc qui s'en fout de ça? Il y a pour ça na yalia. C'est lui qui travaille à l'hôtel. Pour ça na yala. Mange à l'hôtel. Oh lobby ko ba bika basa no italingate. Voilà. Et akuna misuba koma ko tenir même balangage so biki te italingate mtabiki sa yeza Nzambe. Ah bon? Un homme de Dieu retenir balangage ya bongo te. Oui bien sûr mtabiki sa yeza Nzambe mais pendant que muto na biki te yo il faut na douleur na kata mutema parce que Nzamba tie pembeni na yo. Voilà. Donc basala Nzambe na biki bazola nanga mingi to bongisa vraiment marche ya musala Nzambe pona ko sauver bota Nzambe Yesu etikali pembeni na zozonga. Oyebi te tamsusu 2020 oyo ndia oyela. C'est quoi kuto na position nini? Vraiment. En tout cas, mais évangéliste Gauthier Bokeka, je sais pas mususu pe eza plus peuple de Dieu ba fidèle au bayaka wana tolingi miracle na ebité mutunya olobaki aboya miracle na mokilo azate mususu oyaka rapport moni prophète wana yeso ka beti tikota ke ratakate mususu oya boye na kenka pona zwa kaka libala nazwa kobota nazwa musala mususu na kena ka voyage à poto surtout bande kona biso a poto ne balanda biso kuna mususu banda kenda poto 10 ans zo amukanda te mais tanga omona kaka prophète ana te prophète vraiment te na benga kaka loko ana besoin mukanda je sais pas ezaka biloko na mtu et poussaka pe ebela ya ba escroc ya ba faux prophète o basa la pe bongo. Bon maman miracle les ama bête parce que miracle ezo soutenir vie physique ya mutu. Voilà. Miracle ils ont modifié ba donner ou ils a qui compliqué na vie à mutu. Mais oyeza moi ma be mingi za pe bande ko ngo pe balingi miracle mingi bazo lanela miracle on pena na ba enseignement ya miracle te. Or miracle ya solo eza composé na kati ya obéissance ya maloba ya Nzambe. Donc yo ka maloba ya Nzambe o etikali tuwa na o miracle nene e ko accompagner. C'est pourquoi bande ko ba faux prophète bazu ba privilège ya ko manipuler bango ya ko sawa ba mentir parce que ba ta limiter ma bato wana elingi miracle mingi. Mais bato wana enseignement ezate. So talina bato wana bazo luka miracle. Na bango mongo ba bato bazo apporter miracle wana bata na connaissance morte ya parole. So miracle nzo utawapi? Ebisio to e pa Nzambe. Poto mona ba prophète musupe mona pa mutu ba eno ko tene boyo mona o ebembe ma big assembly boy aseku isi pe bembe mais kombo Yesu etangami wana te kaka shaka baba yakara ba shekera ba pour mutu ala muki ce que to yeba te miracle da miracle dini. Heureusement maman yo moko comprendre que kombo Yesu etangami te. Donc place au kombo Yesu etangami te na domaine moko c'est qu'il y a na kombo moko ba bombi na se. Donc ye moko yebi kombo wana na boy na ngai ke koma polémique yo atangi na ba kombo to kaka na Congo mingi ba yeba komiko yemba otina banini mais bango ba yebani non ngana tangi na kombo na biso ango alors eyebani. Donc nenge to zawe ba sala Nzambe mutu na mutu azana Nzambe oya ye
mutu na mutu abengami na nzambe oya ye pe mutu na mutu aza utiliser na nzambe oya ye. Oui. Donc bango ke ba ba to sambela nzambe moko biso nyonso to sambela ka nzambe moko nzambe wana lola. So au évangéliste côté boke ba ke banzamba o ba combien? Pona nga nzambe ya moko oya lola. Pona bango pe nzambe ya moko oya franc-maçon. Ah bon? Ouais. Wana pona bango. Parce que yem tazo fournir bango, azo pesa bango succès, yem to pesa bango banguya wana ebembe kufi esekwi. Nzambe vraiment asunga bango pe ba misunga bango moko. Yango so koma tokomi ko ba véritable lobaka on ne touchez pas à mes ouin. Na loba de likambo na émission na yo mama, ba Moïse, ba David na époque ya lelo, wena nanga kokaina bato wana. Mais mabetu bato wana ba sala Bible beta yango. Mais ce comme il a koloba na mabe bato ba sala lelo comme ne touchez pas à mes ouin. Na habité ba ouin lelo ba zaka ba ouin spécial. Voilà. Tout pe ba ouin moko extraordinaire. Ils ont un prophète moko te Bible lobby et aleki Moïse na puissant. Mais Bible beta ba erreur ya Moïse. Ngoka yo kaka so bandi ko tanga mabe o salaka. On ne touchez pas mais ouais. Wana évangile ya grimace to tika biloko wana. To sauver les millimos. Voilà, David coûte l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Bible lobby là mabe à David. Vraiment. Mais est-ce que l'homme peut évangile côté boké peut-être tokoma pour limiter nzambe oh mutaye na église ba bondeli pona yeboye mbaso esili mususu ayebo cancer elimoye mususu ayepe boye akina sida limoye okakisi évangéliste Gauthier Bokeka nzo pe ko limiter nzambe te lelo yo pe ndongo zando bondela pona batu mususu pe toyoka ba témoignage za to lekisa na ba émission mususu pa lobi nzamba évangéliste Gauthier Bokeka salelinga bo salelinga boye ba obenga on pe ka kisi évangéliste mama nazo boya miracle te ya lokutande leki ebele même nga moko dans la kati ya domaine wana dès que je impose la main mutabika ezana ndeko mona sambeli pona ye na Londres ndeko wana malade azaki nango elimwe na kati ya nzoto azongi na hôpital baby c'est il faut to bandela yo test examen batalié rien baby c'est yaka sujubwe to bimisa ba pareil nyo to benga na ba médecin professionnel ceux qui profite ba benga ba se banani wana ba benga ba médecin wana batali avant que na ki nengo ozonga Jesus et mona na te na déclarer na kombo à Jésus. Donc miracle les anango. Mais lokola ba faux prophète wana ba monique mitema ya bana nzambe mingi ezana kozela miracle parce que souffrance c'est l'équipe mingi na mokili. Alors seul moyen o bako zuela rabango yango ba kotela ka na domaine ya miracle. Mama so tali bato na so bazana parole te à côté ya bato. Ba yebi eloko te na notion évangélique. Ba yebi o tsaye débat bo akoyeba ko défendre eloko te. Voilà. Donc OK na quatre église na ye 1h30 ya service ya mbongo na biloba loba o soit disant ba déclaration prophétique. Message moko ezate pona ko fandisa mitema comme enseignement ezate. Or église evanda na miracle était enseignement. Merci beaucoup en tout cas. Mais ezape na bana na nzambe mingi surtout bandeko bazali bana mboka balobaka plus pona bino basali na nzambe c'est comme si bosala keloko moko te na mboka bino kaka miracle boya bokozwa boye mais ndenge mboka ezotambola net bino kuna kutekipaka bino te. Bino bokozwa bana na nzambe bokangi bango banda 7h ti 20h. Oh, prière, retraite. Parce que Moutona a ok Lukanen, tandis que na poto kuna caillou. 1 heure du temps déjà sur le qui c'est li Moutona prière, ou le qui c'est déjà mbongo. C'est comme si bino pe basa na nzabe bozo aider peuple de Dieu te baluka. Yango mingi balobaka ke ono ba congolais baza ba fainéant, oh ba congolais ba fainéant te mingi za basa na nzambe. Na ebite bozo contribuer pe na évolution mboka na biso te. Mingi lelo tozo remarquer makambo ezo leka na mboka awa. C'est comme si évangéliste Gauthier Bokeka oza musali na nzambe okoki koloba nini surtout na bokonza mboka na biso azolanda biso pe na à partir ya émission. Bon, napesi nanu le président de la République, le président Félix Tshisekedi bisika azali mbote na kombo Yesu na ebiki aza chrétien lokola ngai. Oui. Pe na souhaiter ye toujours ba meilleur vœu pe mbote na ye mobimba. Voilà. Na mama de bis nzambe alola azana bango. Oui. Mama Betty, ils ont un thème moko na utaki côté dernièrement na théa la littérature et la spiritualité. Na expliqué beaucoup plus sur littérature wana na kita na ba connaissance na kondana mama kama kamboti kolobakio
au retenir mutu journée mobimana kati ya permanence na église akende kolukate biloko wana tout na kondana. Alors ngana kati ya musala ya nzambe, je suis vraiment bien enseigné na muto ya encadre ngai. Alors bato pe baza pembe na ngai na encadre bango bien. Jamais encore retenir mutu banda tongo tu pourquoi akelukate parce que on tient offrande de uta wapi. Oui. Aolia nini. Bon, même si que promesse ya nzambe ezali, mais fois que akeluka kuta peut-être okuta na promesse on nzela pe. Parce que yo mi bombiga na kata nini. Promesse ngo tobola batole ya luko na nini. Non, ezana ba oba te ya kawana alors biso te ya kawana te. Alors pour na makambu ya mboka pe concernant ndenge moi ba difficulté zo leka mingi na mboka. Na lengi na lancer vraiment message na osenga na bandeko yo bazolanda émission oyo ba présenter en même pas ya mukonzi ya mboka. Parce que ça o nzamba tiaki ngai pour que na lancer message et pas na bisika zali na oloba boye bandeko yo baza aux entours ya président ya république bazo benga ye lelo Moïse mais pas si parce que baza na révélation ya Aaron a urte. Voilà. Na tangi Bible lobi pendant que Moïse azalaki na bataille na Amalek, Aaron a ur babanda ko soutenir ye pour que Amalek ekwe. Mais bango bazo kumisaka le président Félix Moïse ya Congo. Bon. Mais bango baza na sentir na ye bazo soutenir ye te na révélation lokola Aaron a ur pour que ba o baza liboso kuna ba banda ko attaquer ba Amalek. Surtout ça. Mais contraire au bango bazo sala baza les choses ko détruire ye ya ko batama. Voilà. Surtout situation comme eli o abeni et si la rateti lelo. Tane ba obo mama na biso kuna. Bato yo président zo travailler na bango. Ba homme politique ya kala na ba sala nzambe baza aux entours na ye bango ne ba bomé Congo lelo. Oui. Ba homme politique to yebi déjà. Oui. Ba tata o nyonso zo mona mingi na boye na ko tangaka ba kombo ya bato. Bango ne ba koti si ba loge na kati ya évangile na Congo. Voilà. Alors Bible lobi nation o eza ko sumuka eza nation oyo eza impure. Pendant que ozwi nzambe mususu ya libanda okotisi na kati ya mboka wana yo. Alors eza na tata moko azo diriger mboka wana. Yo za pembe na ye. Na tuna mutuna est-ce que o soutenir ye? Voilà. O soutenir ye te? Jamais soutenir. Parce que ozwi nzambe mususu aza mulili ote na kati ya mboka ya zo diriger. Donc yazo boma nzoto kuna mboka ekende liboso makambo s'améliorer et changer mais yo baba nzambe no ya mulili ba franc-maçon na yo wana oye ko memango na kati ya mboka eza ko impurité mboka eza ko bebisa couleur ya mboka ezo ngisa lipambola nzambe na sima ya mboka. Alors mokonzi ya mboka apesa pe chance na biso ba jeune tozala pembeni na ye a Jésus ya mikie mes connaissances ezali bonzambe ezali maîtrise ezali to soutenir mboka oyo pendenge to soutenaka yango. Voilà. Parce que ngai mama Betty na bandi ko soutenir mboka oyo nango ba déjà 13 ans na côté na ba télévision pour na ko saka ba déclaration pour na mboka. Alors na lingaka te souvent na télémi na ndi ko ganga na contribuaka non. Surtout batu baloba ngo mingi Congo est parmi le pays le plus comment dirais-je hein? Mboka oyo basambelaka vraiment mingi hein? Eza vraiment mboka moko béni mais bénédiction ngo ba congolais bazo bénéficier na ngote richesse ngo ba congolais bazo mona ngote donc eza vraiment eloko moko très important au lobby entourage ya mokonzi. Ah, il faut vraiment entourage vraiment entourage moko ya malamu afin que ba soutenir vision oyo chef de l'état zanango afin que peuple congolais nyonso a jouir na richesse ya mboka na ye. Évangéliste Gauthier Bokeka tokomi na suka émission, je sais pas, un dernier message na bana na nzambe nyonso balandio et puis un numéro de contact pour na ba nyonso pe ba lingaka ko benga yo au soutenir ba on a ba prière surtout na bandeko baza na poto ba o baza vraiment bloqué makasi na makambo etali mukanda akenda poto 10 ans 20 ans azwaka mukanda te mususu akenda kuna musala malunga ezate tandis que baninga bazoya ba une année après azwi mukanda musuku ta yeka bo 6 mois azwi mukanda azwi musala pe amalunga. Donc tokomi déjà na suka na tikelo juste pendant 1 minute hein, on peut sa message na numéro à contact. OK, bandeko nyonso bazolanda ngai ozana ba problème ezotungisa santé ndenge mama otikoloba ba démarche to pe ya mikanda ezo simbate peu importe ya dimension ya maladie ozana yango blocage financier. Alors numéro na ngai benganga plus 243 81 72 18 8 encore 42
les révérends évangélistes Gauthier Boké, quand on a répété dans lobby 81 plus 243, 81, 72, 18, 8 encore, 42. Benganga na likambu, nyon sezo tungisa yo, même si ceux qui ont au benganga pour na kaya prière, te au solo ananga pour na makamusu soutant que un homme de Dieu naza disponible pour na ko recevoir bino, tika nzambe nangai, o ya pesa bino mitema ya kolanda émission vraiment du début, ne boko mi pe na suka na yango. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Daveline. Merci à la joie Amado Pichou na l'hymne national. Donc maman sociale, Yofo Zalaka Kaoumela, Pezala Zala. La joie Amado Pichou Nanakata France Babi Moutalekio Azate. Donc merci parce que soutenez la fondation Betima Sengou, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense aussi à maman Kati Bakissa, ma maman chérie, merci. Vraiment merci beaucoup à celui qu'on appelle Roi Prince Nakatia Londres, maman Jeannette Bakissa Nakatia Montréal. Merci aussi à vous. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve à la prochaine et abonnez-vous sur Libanga TV. Merci beaucoup à vous tous. Libanga TV, canal Futur One, et puis JTL les Awana, journal télévisé Libanga. Oyo football en rappé en gros bon dozo mingi pe ba fait des sociétés ozo leka na katia ba do réalité nyon ozo leka na RD Congo. Moi Betima Sengo, je vous laisse, mais que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.